Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter. Sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup en tout cas. Bato Nyonso, Bazaya Sika, n'hésitez pas surtout de partager, de liker la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Alors, Manike, famille Ababia, Basiliki, pona Manike, Balobi, atika kombo ya mwana na bango, parce que bakabwana il y a longtemps, Babia azalaka kana Manike te, Babia azala pena basi na ye mususu. Alors, comment Manike akoki ko kangama kaka na kombo ya mwana bango, et surtout que ba propos na ye a été ko tenir la fois passée que Babia Kofi Olomide abandaki ko zoye na ndenge ya système. Vous comprendre, hein? Eh, vous comprendre. Yé moko na vidéo na chela ki bidon la fois passée, émission na autre côté la fois passée, Manike abimisi ba propos wana na munoko na ye. Selon la famille, en tout cas, bazaki très fâché, baboy na atanga kombo ya mwana na bango. Ok. Alors, vidéo oyo, oelandi ezali vidéo ya mobile ya Manike, R9, bomona, ndenge, soi-disant, a langwa ki na nzela, nde bazo memaye awa. Mais ye, alobi na émission moko na lundi, alobi que non, a langwa ki te abande ko tourner film, parce qu'il a signé contrat moko, na maison moko ya mindele XR soki nini na kokite bandeko nenga na sekame na se maîtriser kaka alobi ba caméra cachée zalaki wane bandeko filmer parce que signa contrat bandeko mokili makambo. Alors vidéo o ezolanda eza vidéo pe ya bandeko R nani comment ne R nani R9 basiliki babi Manike akoboya mwana bango ça c'est qui d'alembi. Alors sans plus tarder mes amours, non, chez la bidon dans ma vidéo, Obo la natina souka. Et puis, nous allons revenir tout juste après pour commenter. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Merci en tout cas. Let's go. Histoire non ebiso. On a Babia. Nazo Lobano, c'est mon grand frère. On dit matériel. Eh, yemba ninga mo mieux. Pour Nina on dit matériel. Manike qui m'a bé. Manike zab. Akukeli ne basi nyoso babele kana ba Manike hotel matin. Ah bon. Ah. Papa, tout ça va Moza Simbana, tout ça va Julia, tout ça va Lima. Mareba Lima, bien mon na bango. Pourquoi à côté là Moutouté? Parce que nous sommes pas bien le bisa bangoté. Ah. Bango ba rien. Mais ngana paix, na perda. Très bien. Ah, ngana perda. Le monibo. Atika kombo Manike, atika kombo ya Babia. Si tu es négocié pour faire ah, pour faire qu'il la Babia na maso Babia yo yeba ko ko kon tia. Na yazaki na quartier la tête. Quartier la dia zaki. Malembe. Quartier la tio zaki ko fa fa na mosa miseni. Kofi. Afana na mosa miseni. Lokola yeba fane. Ye utaka fifa na mwena ba koko mariage. Une nouvelle écriture na mwena ba koko mariage. Manike. Eh. Avant la place d'Ari. Na matungi wa pe basala ni na Musa amni na papa wemba. Okotima mukebu. Elle l'homme en bas, na Manike atika kombo ya Babia asakomo kinango ba poto. Donc tout le ba famille Bosiliki, famille ko to basilika kala. Pona Manike. Ngane mutu ko et puis le silika kala na zakande na maîtrise. Na mona ga so serve miso e comme belé e comme ko finga na bani nga mambote. Azaka mais comme ici ko faire comme on la ah vraiment. Boni ko ke dise mo weibo. Atika pe molimo ba pe mala kimia lobia ebebele pona Babia même corps ya Babia tant e uti angola non s'il te plaît coller la thé alo bisanga mambo na linga ngo te pona kombo ya coller la thé pona kombo ya na linga mambo te coller la thé sala ngo te coller la thé pardon coller la thé ba la biso partout tout le monde na habité Pichundonga ba la biso partout s'il te plaît coller la thé mais quand on avait sur le solo mouké par rapport à Badir et à Manik de John corps ya Babia tango yara kin et yara na eloko moko na kati ezalaka d'après ezalaka na artiste mo musicien azaki na besoin à récupérer yango kwa so lupemba oyo Babia azaki nango na ebité boyo botika na oyo ka lisolo na bongo zelana tato ke noza corona lufema ni lazala
ngam na kedang no na kedang ngai izebola veshaka kongo utapesa mbongo to na bando betlo lisolo voilà tout ça na betlo lisolo ba benga kunda me ba bia kufana ngula ba bia kufina ngula ngana ba bia kufina ba ko sabana na mok na 4h ngana kine be on na 8h mutazo sanga leki na odi tsakala mona mera mona sanga na mona njile mona cancer na odi tsakala mutazo sanga ki doto sola no ba bia na mok alima yebisanga te ko ba kenanzela mona lima na tsika ba ona ana tembo ok ba na nani mais manike aye bakana vina ye manike ye bakana vina yo makamosa ndeko na biso R9 famille toza na sima na yo famille toza na sima na yo to rolando tisuka o comprendre o comprendre et ce que ça soko lia talanga bien hein on ne ko R9 lukanga pena o zwanga famille totala yo to na sima na yo merci siko R9 to ko ka kenda poto akende kotanga na ba Chypre elo nini sala ke R9 azonga na kin po pas toujours na mani mais esa mani kende mutasala po ya zonga to solo malembe R9 sinda kenda ka Chypre mutasala azonga eza mani ke esa ye po ale la radio na ye ye la radio na ye weza okabala lokuta ye mo oya mona bongo na peso ka 5 jours à lukaye 5 jours à lukaye atse na kisi 5 jours bien comment te et à qui c'était et ça qui a la jeune moro propre jeune moro boga jeune moro lukaka amba oui c'était à lukaka voilà ne fa lukaka amba oui c'était oh papa muta véhiculé yeb sanga kabio ba chaba suba donc son bikar manika bien ta sombela motuka côté ligne na document na document ba acte de vente yo ina acte de vente bité ngamba sombela ki moto siko yo tangende kona e manike auto souffrir na Kinshasa pour que poto mon habillé o ya zongela ki poto tandis que rythme ta memaki est-ce que R9 a contribué ki na mbongo pour que miki oui et ça bongo a contribué ki pour azamutu faut contribuer pour ton zo mikate vol ka ke ba ko OK te peut-être procéder mais to kana vidéo mo R9 to sagi na lobi ka ateka même si ba basket ne ka po akangisa mbongo ateka ba montre na po abakisa mbongo manika ke po oui ateka ba basket na ye ateka ba basket na ye ateka ba biloko na valeur ateka biloko na valeur et c'est belé na rotanga te hein et c'est belé lo ni valeur mo R9 fazana ngo aïe aïe ba basket oui basket ça combien hein oui montre pour la tu montre oui pour montre pour montrer à montre ça lui montre bon montre à $25 000 et ali bon montre à cause de la montre à $25 000 c'est trop dire c'est trop dire et bah 10 000 c'est quoi baloba qui est R9 amelara bord muta baby sai ezara manike ou bien R9 muta baby sa manike bon système ndeko wana ko kota na ba possibilité eza via mutu ninga kumbela ngo ezaka ye moko mais ngai na vanda na R9 non na mona été amela ba biloko wana nanu te tangolo ba bongo ba taleke mission moto to sana R9 awa ndiga zolala na ni boy parce que ba c'est sûr ma manike pa ba ngo et tout te manike ba yelo te wa eza vina ye amuntu moboye a raisonner pas le balikan faut raisonner bon mutu avant le bal faut le baka vaguement non faut avant le balikan faut ngo tout dans boye avant le balikan faut réfléchir na ko le baka boye te kaka vaguement vidéo mo circuler sur internet R9 fazo koya zo la muka ba obi ke ezake bolingo mutesali azana kweti ya masanga ya bolingo mutezo sala e bongo ya ngwa meli po manika boyi et sali binonde bon oyebi yo sa mukolo yo ebi kama morning ezalaka bolingo oyebi yo sa mukolo eza bolingo oyebi ndenge esalaka bolingo manike mais eza bolingo na bango bolingo na bango ngana tokokota yango te est-ce que bakutanaki est-ce que abenge na bachifle est-ce que abenge na bachombo ngana tozalaki sikoyo bolingo ngo R9 azo koya ba bike ezake déception ya bolingo ya mutu sali ende manika boyi en plus manika sali video bike na boyi yo na poto na boyi yo
Koboya mutu na poto c'est trop dire. So boy na poto. Ne seni. Mais poto ça fait un monde. Poto ça fait un monde. Ah, na ebiso. Poto ça fait un monde té. Le koboy na poto, parce que avantage. So boy na poto, o o mona na no za na. Mais yé moko amiyebi. Aibi ndeni azali. Kati na yé amiyebi. Kati ya R9. Te kati ya yé moi si amiyebi. Amiyebi. Na manike soki azongeli ndeko na bino te azonga kini. Azonga kini mo azonga. Pe kozonga na awo ezama be. E riskate kandunda. Obi. E riskate kandunda. Donc manike soka azongeli ndeko na bino te azonga kini ote kandunda. Ma ote kandunda. Mais c'est vrai. Ate kandunda. Siko elo ni esake manike azonga kini awa puka boyi bolingo pesa so esimbite bo kabwana bino. Bon, on est bolingo na bango. Namoni autrement si quand on sale les athées, eza bolingo na bango. Yé moko miyebi ka arozonga na maboko na biso. Aroya na ye. Siko so ba mne botaka na kisi bien de. Toje na kisi te. Ba pacte ba signer manike na R9 bien comment. Te oyebi mboko ba te belé ba fiance ka bato. Wa ze fiance moko boye. Oui. Ana fiance. Nani R9 alobaike manike ibelo ni basala ba mi balé. Manike ibelo ni basala ba meana ba nini ba makila et tout. Est-ce que bino boza ko malgré tout non c'est kaisa ko seka kanda ya ko seka bola moté ya ko seka ke akana ta ndiko na ngana minute yo akoma likolo atuso ba likamboye de quoi manike za bureau aroya na ye donc on confirmer que manike na bino famille boza courant que manike ba mena kila yena R9 so mena makila ba melana te arozonga. OK. Si on était R9 aux années, tout le vidéo na iba musubabi aza à perdre connaissance, azo maman salate, maman solo baoye baté. Yo banda bino famille R9 état les années. État na minute yo azola la kaka. Aza ya kolala, to so memele ba biloko, de surtout bikola manike. Donc bo memele ka biloko aza olala après boyeli allié après. Oui, aza ya kolala na palais, ce que to ça nini. Et ça bolingo. C'est dans combien de jours banal? Bon, au date OK déjà, et ça d'abord 5 jours. Obi 5 jours. Ba 5 jours déjà oh là là. Oui, à ça oh là là. Mais azo la muka so mele biloko, allié à la muka allié na e, après ça zongi na pongi. Siko ezadi lo esali ki ala la troka pour la déception bien comment? Et ça manique ne muta so lukele ba problème oyo. Famille bosilika ki teta bo mona ki aile bino mama mukolo bongo. E oui, il y a la boy. On a Paris. Tout coûte à Nabiso. Mais déjà, il y a des surtout des mises en place. Des fois. Et ça, quand moi, ça boit la poto. Papa, encore mi bali ba la poto. Dis ma super ba mini. Luka na ta jomo bo ya soka. Net yo. Mi bali bazawa. Azima sasi. Alors, dans la fissure rebelle. Oh, dans la fissure rebelle. Azima sasi. Masasi kali. Ok, de retour sur ce plateau, merci beaucoup. Nabato Balandaka, Ebele, en tout cas, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Bolandi émission en Atina Souka, j'espère que Binomoro Bomoni, ba aventure, na seki, au monde l'or et seki sera makasi ça, mobala manike, alobi, en sala, filmé, a signé contrat, na maison de production Moro Boyamindele, il a signé un contrat, a sala filmé, na filmé, wana oyazo sala, donc il y a un cinématologue, bandeko, umukileza la makambo, abi aza cinématologue, a sala filmé, on moni bando filmé, donc ba caméra cachée zala ki wana, ba drone zala ki wana, obi la comprendre na bi couple oyo, et ça couple, on senti que couple, ya bato akwiti, ne baza wana, manike na mobile ne wana, pour dire vrai, manike na mobile ne de baza wana, ba bato moro boye, omoni sagesse, ba na intelligence pe sagesse, mais mayele na bango, eza utilisé,
Omoni esali que bakutani bango nyonso together. Mais ce qui est vrai, même la façon de parler de son fiancé, Oyemoka Benga son mari, même sa façon de parler, tu vois que Mutu Oyo, il est instruit. Il vient d'une bonne famille. Attaque tout une famille na bango te, mais on comprend que non Mutu Oyo a aussi la famille moko bien parce que sa façon de parler, il réfléchit. Mais ce que maman sala, na makambo dégager, ils ont coïncidé te. Ce que bato genre bongo yo monaka, mais Mutu azara moi mayele, maman sou sazo bimbisa makambo za na nzela, mais maman sala. Comme par exemple R9 wana, comment on a eu c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent, mais comment on a eu on sentit que non, oh, bon, ça les la maïle naïe. C'est vrai. Bon, ça les la maïle naïe. Wana coup des loko yako marché monté. Nanya wazo intelligence naïe. Oye bate. Talande bamonye nanzela. Azome la bakangi à langue. Donc, il sait comment se défendre. Abisso qui n'a na TV na roloba que nando tourné filmé. Donc, manika kocheye. Alors, biloko aboye, et comme il y a encore la polémique, je ne sais pas, nge loko na koye bisa bana ya manike, parce que omoni eloko oyo, biso to mo nango ka aboye, manike osala ba biloko na ewana, mais elle oublie qu'elle a des enfants, o bakoli, o bazapena ba girlfriend na bango, bazana ba na bango, comme manike, ndinga zawana, aza koko. Manike ndinga zawana, aza koko. Parce que moi nanaye Jonathan aboti déjà apesi manike bakoko. Alors makambu oyo azo sala, il faut za makambu moko ya bien. Oyo ezo, I don't know, je sais pas comment expliquer. Makambu donc azana maman azo sala ya bien. Tala soit disant mobali ya maman na biso, moi na wana babia comment na ye, c'est un garçon, aza ba garçon moko donc il reflète une bonne éducation. Comment n'est qu'à net au monde qui n'a pas TV, azaba jamba garçon moté, on s'en dit que non, moi non, mutu et ça bien te kuluna non. Si comme mon maman zo sala ne ezo fingi sa mwana na ye. Ba mwana wana comme une nani. Babia muke. Jeune garçon wana prince Babia, oui. Mwana ne wana comment na ye quand tu le vois comme ça. Au monde que non moi no an étoile. Azan à venir, en plus, il chante bien. Comme son père chantait très bien. Babia ando yembe. Babia abanda qui vraiment koyembe. Il chantait très bien. Ngana bino toyebi. Si quoi il loko wana, etikale pas mwana na ye. Si quoi il loko wana po ebima, il faut nini. Mokilango ça compliqué. Bato bazo yeba kutu koyemba te tala bangwana bazo mata. Tala petit Fali. Petit Fali a mati hein. Est-ce que ceux qui ont le but osent Prince Babia, Ochena Petit Fali, est-ce qu'il y a photo, il y a match? Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. On sentit que non, awa. Donc, très, très exalté. Mais Petit Fali, tande à s'épanouir, hein. A comment qu'il n'est pas poto na nenga yemoro a son bipé billet à qui poto a zongi. Mais ce n'est pas le cas avec Prince Babia. Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui lui freine? Et ça, maman naye? Et ça, ni, parce que tu as dit maman naye, a finga presque ba leader nyonso, presque nyonso. Si vous avez ba lobby que non ba zoyer na orchestre, ba rezoyer wapi. Po ba zo banga na bango que maman bango ya ko toute la bango bordure. Ba zo banga. Alors, de moko pe asala banzembo mais écartonna vraiment te. Comme au mini Petit Fali o, a outi na mboka. Asali ka ba biloko ba comédie na yazo sala, mais tala lelo o. Tala lelo. Petit Fali asali même orchestre, a comme pe président. Asa pena ba danseuse ne. Et puis que jour Nathalie Petit Fali na TikTok bandeko na katani na koseka. Azo recruter ba danseur, na ba danseuse, na ba musicien. A recruter bango. Je vous dis na katani na koseka, je me suis dit maman, dans la vie, c'est compliqué, hein. Yango, dans la vie, il ne faut pas qu'on se camoute. Parce que la vie d'une personne, t'as habité. Lobby à moutou, on ne sait pas. Yo, ozo attendre, y'a ko emilie moutou. Lobby, o habité, ndeko. T'as la Petit Fali.
a commis président. T'as peu bateau. On sentit Congo. On sentit que non. On sentit que non. Awa makambo ezali. Na seki na lembi nabi. La vie appartient au courageux, mais il faut aussi associer Dieu. Tu peux être courageux, tu travailles trop, mais tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Parce que il y a d'autres choses qui manquent. Pour tout le monde, dans la vie, il faut bosser dur, il faut travailler dur. On travaille dur, mais aux autres travaillent le rôle esclave. Et là, on a batumsu ba yebarate. Et ça, la batumsu soit travailler kamakas, mais mouton bénéficier moutumsu. Ce sont des choses spirituelles au batebele ba yebarate. Dans la loi, ba boss, na ba campagne. Ba boss, ba travailler à mouké, hein. Peut-être pas au travail, mais à engager, ba travailler, ba zo sale les mbong. Mais au moins, mbongo ba travailler, ba zo zoa, c'est des miettes. Yé morazo bénéficier. Et on, na vie, ba ngai, il faut relouer yo mo zala boss na ndenge na yo, créer chemin na yo, créer entreprise na yo, donc ça la royaume na yo, au régner. La vie c'est ça. Alors, concernant bana manique, s'il vous plaît, na façon, attends, manique, moi, on est Jonathan, on a la une fois émission, série bakanga kaye wana, j'ai suivi une fois, mais sa façon de parler, il réfléchit bien. Et pense, on sentit que non, bon réfléchir bien, franchement. Hein? Bon réfléchir bien. Mais, et là, on a comprendre, ce qu'on manique se comportera boy, pourquoi? En plus, à Kelinga R9, c'est pas que non, bayebani lelo, 10 ans passés, cela veut dire, mais ça ni, banane pe bayebiye, mais ce qu'on t'a là, mobile, a comme on langue nanzela, c'est la honte. C'est la honte. Or, eza buzz, bazo ça, là, pour comment on a en actualité, parce que, monde oyo eza bongo, hein, il y a des gens qui font de baisse comme ça, hein. Il y a des gens, en ça la boye, pour asepeli sakaka à mon kili, donc il faut ça les locaux pour bouger. Il y a des gens comme ça. Alors ça les locaux pour mon kili l'obelaye. Maman fonctionnera bongo. Mais, ce que ça n'en bongo te, en tout cas, bana maniqué, s'il vous plaît, boy, ça maman abino à se comporter bien. Parce que, ba maniqué, on a baza batumoro, donc, soki ba yibara étoile te, alingara zala muto maye le soit mutu munene moro. Yo zo mona mutu boye, on sentit que non mutu azaki une étoile, mais étoile na ba yibi. Bino bo saka na confondre pembe na ba musicien. Confondre pembe na ba musicien, it's not easy, hein. C'est pas easy. Ba musicien belé ba sale la ba étoile ba tuti lelo. Ba sale la ba étoile ba yo zo mona, surtout bato oyo ba fanda pembe na ba musicien, à côté ya monde de la musique. Bato belé. Nalanda émission moko ya Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte à lobby. Gauthier Mascotte à lobby. Bato belé o ba musicien ba boaka. Bato ngo nyonso ba tikala iolela. Bango nyonso misusu bakota prison. Misusu bayoka na raté. Bayoka na raté pourquoi? Toyebite. Apesi mbongo boake pas musicien, aboaki apesi ba musicien mbongo, yemo ratikali ne lokote. To mona mako témoigner na église, ya pasteur Jean-Pi Pipina, Jean-Pi Pipina, soki nani. Pipina soki quelque chose comme ça. A ko témoigner na église ya pasteur Azaki na Ken Piana. Donc c'est ça monde oyo monde où il y a musique et ça bongo. Donc c'est ça. Alors, manique, espérons que place à fin du an, atika anega na poto na olé ba up and down parce que aza mutumo aza ba kiese belé, baza ba convocation belé. Yango na vie, yo mutozo lukarando. Yo mutoza ngana na banga na ngai te, moi je parle tout. Keba. Keba ne lieli na yo, keba ne tambole li na yo. Keba. Oh. Ba biso kuto ozano atana rancune na mutute, ozana problème na mutute. Mais on sentit que non, il y a des gens au bafan de leur réunion, ba luka ba salo mabe. Si ko yo batu, oyo anytime na TV, azala kaka ko finga batu, o dénigrer mutu, o tanga kombo mutu, ozo tutaka mutu ba bordu. Combien des ennemis que tu as?
Et nous, on a battu baye barangote. Et nous, on a battu baye barangote. Alors, il faut faire très attention. Très attention. RIO au signé contrat, tu t'es dit que yondong ozawana, obanga ke loko mokote, ozawana ba problème là, yo tout à no bonjour le baka vérité, il faut faire attention. Dans la émission mo ya maniké, émission mo ya maniké aloba, moi na ye, ba tchela ki putulu a pembe na masanga na sucré. Siko muto a tchela ki ayebanité. Ne ba monye na nzela azo sanza. Après muto ye azui a mimaki na hôpital, en hôpital. Aleka ki une émission mi genyema, il y a une émission, il y a mi genyema aleka ki azolo babongo. Alors, il faut qu'on y que non, quand tu as des problèmes avec des gens, il y a que ceux qui va atteindre yote, va retoucher qu'à place et ça la passe. Va aussi ma mobile na yo, va aussi ma moi si na yo, va aussi ma moi na yo, va parents na yo, ndeko na yo, c'est comme ça. Yozo ça ba nini, kokende poto. Il y a pas de problème. Au Bangala ko tout à bordure na poto. Merci. Mais yeba que na Congo, tu as des enfants. Na Congo, tu as une famille. Et nous, on a suko batu baye barangote. Il faut qu'à tout à ka bordure. Alors, na famille à R9 pe ba leki ba lobi. Omo na ata muto nga zo loba. Omo ka keno muto oyo. Azane pera muto miyembe. Obi muto miyembe. Bato miyembe. Donc c'est ça. Alors, merci beaucoup. Nebi ke boza ke belé kolanda chaîne na bino Bibi Shumbobo officiel. Merci na confiance. Obino bo pesa ngai. Merci na partage, merci na commentaire. En tout cas, merci énormément. J'espère que vous l'avez vidéo otina suka. Famille ya baboyi na bango babi maniki atanga kombo ya mwana na bango te. Parce que apparemment ezaka babia nda kangama na babia mobile nanga bo mwana mais babia atika kai akenda kufa na ngola na maboko ya mwasi mususu. Donc comme garçon leki ya babia papa lobi kombo a babia emema déjà na poto et fongole ba porte belé ba okabele mbongo na kombo a babia, c'est normal. Ako changer histoire te babia za mobile na ye peut-être peut babia nda abenga na monde da musique. Donc manike aroti kaka kombo ya babia teti ya kokufa parce que eko longwa te parce que bazana bana na kati bana mibale na kati, c'est normal. En plus babia zaki star donc lelo kombo ya babia mati likolo eleke ekundi atana kombo ba Montana babia kufa na ye mais lelo kombo bon qu'il est compliqué. Ah babia il faut leur ça la succès aux l'envie. Nebi ke ne poko sala no ba succès mais comme okufa na yo mais kombo na yo zalaka na ba miniature, kombo na yo zalaka na ba émission. Donc c'est ça. Donc on sentir que non babia azara makila makasi. Manika lobi ke no bato nyonso ba bomae. Pona ba bomela e babia. Bon, réalité la musique c'est comme ça hein. Ba ngomo ba na monde la musique wana ba ebi ndenge fonctionne. Alors, merci beaucoup en tout cas mes amours, merci pour la confiance nabino, merci appel nabino, suggestion nabino, et ça là ce que toi avancé dans Ngolo Nzambe. Merci, partagez massivement la vidéo, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci, naba abonné intelligent, partagez massivement la vidéo, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Ba papa, ba maman, ba lingarabiso en tout cas. Moi, je vous amour. Numéro de téléphone est là pour de suggestions, pour de remarques. Donc, s'occuper aux gens pour ça, tout ça la publicité et l'okonayo, n'hésite pas de nous contacter. Tout ça les promotions, il y a boutique, il y a article nayo. En tout cas, n'hésite pas de nous contacter. Nous sommes là à votre service. Merci beaucoup en tout cas. Ba papa, ba maman, ba linga kangai. Merci, na ba peine, na bino, ba remarque, ba suggestion. Et ça, là, ce que toi avancé. Merci en tout cas. Bisous. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Et bye.